ya eloko wana. Ça fait trop mal. Il a passé. Yango balobi ennemi à Congolais, ils ont Congolais moko. Il a passé. Comme on a battu n'a passé. Mais pour les soutenir au bango parce qu'ils ont loko banango besoin dans minute yo. Tant que moral na bango za tomber, au lieu de soutenir au bango. Tant que fallait ata ba fan ba kiza buzz. Mais biso moko ba collègue na bango, biso moko bande ko na bango. Vous avez liboso et on s'est interview. Vous avez liboso on s'est émission pour le n'importe quoi, pour le baba bêtise na TV. Si ko yo mutu on s'est la musala moko na adailuma. Yo mutu on s'est la musala moko na raïs bubula. Ceux qui ba qui sont ba preuve. Tant que vous avez la pour la preuve pour ndima. Qui sont ba la preuve. Ne ba tout ça ça va examiner na bon soit ne ba ça c'est ba opération bon pour na ko benda ba makila o ya noir wana na nzoto. O lo banini. Tala degré bolakisi ba kimite mama bena bino. Tala degré bolakisi kindoki na bino. Donc ça tombe bien, nous avons juste. Tant que nous avons makambo et koma, tu es battant sur la pion à ma baie dans le monde de théâtre. Ça tombe bien. Tant que nous avons makambo et koma, tu es battant pion à ma baie dans le monde de théâtre. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. C'est pas vraiment gentil. Batou n'a pas si batou entre la vie ou la mort, poison. Bino bozawana, bosara ba interview, pour bolo ba ke voilà, ba ça ba buzz, batambouli ça ba vie na ba ma baie. Ah, ndeko moi c'est ndeko mobali. Likambo kwela nzete te kwela ka moto lelo yo sekita mususu ocholi pe kweleli muninga yo za nzete te oza libanga te oza montagne te un jour ekomela yo oyoka passe wana so bato yo za na likambo wana eloko kweleli yo bato balinga na TV ba démentir ba ke okosi oyoka passe wana un jour toza na motema mawa toza na motema bolu babiloko boyende tozo ba ke tolingani te na monde ya théâtre ngo tokuta na tournage to seki to panzi minute awa kaka mutu ana ta mususu oyo lobi oleki na miso po démentir makambo ya lobi tamso akabela kumbongo tamso pe avancer ko quelque part après tournage na respect ya musala a milicio pe a lesio mais lelo po ta mususu sentiment esalio oleka na TV o démentir makambo ta mususu bato ba souffrir nango moralement physiquement yo so oleki na TV po démentir. Ça fait mal et ça la passe ma casse. Merci. Ça la passe ma casse. Donc, malobizate, tout ça na passe. Mais merci Nanzambi parce que à la kisi biso ba pio ma bena musala na biso. À la kisi biso ba ma bena musala na biso. Donc, biso pe to moni bino boka ça to moni bino te total ben interview na bino tout. To bino pe tout. Mais soupe de bozana, tam sou ada a ida bino ba bloc na ba quelque chose. Vous avez pas problème, vous benga pe ada à créer la bino à trouver la bino solution. Mais tous la mukili nzamba bimisi biso abimisi bino ba vrai face na bino to comprendre bino toi na bino veille ta coronavirus kanga bino bon nga so na loba base muto loba base c'est ka solena adate ngai na benga ada to sololi na yo kinde ko na ngai azoloba na pasi na motema na bine kangani to prier na ada azawa na bwa ko bengi na sambeli na ye na bine osala ta mutu moko bolamu nzambe afuta yo okoka bien okufati omoni nde tozaboye na place oyo oloba na muninga keza base na place oyo za okuki kufukama osambela pona muninga ke nzambe sunga muninga place azana malade nzambe sunga ebo epo abika mais na place oyo ke oleka na télé oloba keza base eza lukuta non wana vraiment pona ngai na sepeli na ngote entre nous les collègues vraiment ils ont ça en passé vraiment ça n'a pas si ton ayo ka kiango tina oloba bonata toujours passé Pasi we mesali na tona yo kiango ke sali nzoto malili de sali nzoto malili siko ngana tinga Chicago sali nzoto malili na okipasi siko bongo bino ba collègue mususu ko bongo ba keza beze za lukuta pourquoi siko soki bala sino ba examen o ya sali bala tino ba preuve bolo banini elonga na kosenga kaka to linganaka mabe ya muninga ko misa yango te ki o esengo na yo poto to luka kesengo yo luka kapasi pourquoi tombi so luka kesengo yo zo luka pasi ko pasi ya baninga pourquoi pas na yo ko makesengo ngana ko senga totika eza nango beste eza ya solo eloko ngana osenga ka yango wana to sambela pona bango ke na place où eza ki to lobake ah eza bo totika ko loba ba n'importe quoi eloko ngana lobaka yango. Merci. D'abord premièrement na kokolo ba eza na pasi comment on a bilingue, un jeune talent, la Ada, la Raïs. D'abord, surtout aussi les plans artistiques.
bazana ba pion moko o ba makasi bana ba pion moko o ezo bouger na monde kutana valeur ya Congo ya Ada azala ko le dit Murphy ya Congo parce que Ada azana ba fanatique ebele kutana mtoko la Ada lelo azana poison na nzoto et ça na no passé donc na vie artistique na ye azana no moins nan donc les mikolo tolo ba bo ni ba soigner boy tout ça na perte parce que je travaille sous ce ils ont manque à gagner pour nga surtout pour nga azal te préféré nga sur la salle film mazanga ate na koyoka koloba ninga msuba ndi msuba zo ba kiza base eza matolingani te yango ba ke ba congolais azaka ennemi ya congolais yango zo mona eza na ba quelques congolais au bazan étranger ba ngosangana ba congolais te okuteka na milieu azaka na d'étranger parce que les congolais ba se comporteront mal. Ibanga soke ezu chakunde le sekate ikole rozwaye tangu yo muninga akutai na kawana na place ke ole karana be biso bandolo ba keza bez alinga sala boye fuka machama bolongo senga nzambe ma nzambe kitipa na bango abisa mpoto na posa na bango betangu yo zoleka ozotuko zoloba papa pona ozo poison te ba biso ko na poison d'abord na bomaka yo kana mo ba biso ke na poison na nzoto ndiko za mala leza ozona tanta kuchafufu na mnokote oyebaka ke ngana okufa parce que tala comment na place wana ezuna moninga evolue bino bato bo oleka na télévision bo oloba na yiba kombo na bino na yebi bino bien yo ba ino ka théâtre siko yo mwasi osali pas même 2 mois olonga na ko semezire na ba ada sa sali kombo na osali kombo ti tika biloba loba ndeko mobali yo leka ke olobaki tika biloba loba Ada sunga yo ozana problème ndako wena ndako ada pesa mbongo so solution na garantie mais lelo leki ozoba ada azolo baba lukuta mulingo ke na liwa yo zolo babongo écoutez on itango zolo babongo eko kuto combien mais ba yona ada na raise 15 ans musika ada na succès raise na succès na succès so le yo yeba neza pona ba ada wana d'abord yo mdela biso yo so na tangi komo yebi mutayana yo place ozalaki yo yeba na lité clique oyo basungi yo yeba ni lelo kolingate oleka oloba mabe ya baninga c'est pas bien moninga zobela zokena kufa yo zolo bazo azokosa tola so ba photo ya ala l'hôpital tola sayo d'abord ngana zana rais na matanga ya dadi donc ya dadi a kufi 2 jours après rais to fane rais a kosol makile bi rais na mo na bina rais kene mona mungama wala ndasa ma poison na éviter tant na yeko yoka mo après ko kunda ya dadi mikoleleki le na confirmer que ça solo parce que rais avant a koso na miso na bimisa makila botika biloba lo bana koma baninga bazobela eloko bo sala ko sambela pona bango babika poto na posa na bango et non bo le car na yo journaliste so ikoni forte na yo mtu na succès te we bana ka poso te mo journaliste mo mta théâtre olingi biloba loba na lo ba mtu ala ta drapeau o ala ta drapeau sika ko loba biloba loba na kombo ya baninga bazobela osale miso bo bana koma baninga oyeba ni te ko le kabango sika biloba loba na place to finga bango to bondi na nzamba sunga bandeko na biso mais non ça ça na ba comédie pona bango to sa prière mo ya 2 jours nzamba sunga bandeko na biso babika na biki bana poto o azana mwali sunga o sunga bandeko na bo sunga bango bo yebi traitement ya poison ni za en tout cas bo sunga bandeko na bina pardon bo sunga bango biso to ana ngote ya mkio to mona na ngote osangana to sunga bango mais contribution na bino pe et osunga bango na ba prière na bino et osunga bango en tout cas bo aider bango vraiment on a resenga na bino. C'est d'abord l'idiotie. C'est l'idiotie et ça on a besoin buzoba GPD, c'est ça l'idiotie comme on comprend pas l'idiotie mais et ça buzoba na mezana mitu na biso moko et ça na bande ko na biso mingi awa bakosa na poto mama akufi batindele mbongo lobi akosi tata akufi batindele mbongo lobi na kufeli donc bakosa kandenga wana bese ba osala yango wana c'est pourquoi bayebani déjà que basala ka bongo za bongo mais il y a un temps pour rire, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler, ainsi de suite. Il faut savoir que ce qui a vu comme il y a Massassi,
mais ezali kombo na zupo na mosala on sala ya théâtre mais na vrai nom na Kabamba Wani Célestin qui me met à part comme un responsable papa na TJ papa na Miradib ainsi de suite donc na la ta kombo ya masasta on est au sala théâtre alors la différence ba petit na biso mingi on va 3 jours 3 mois ya wazo les gars déjà l'internet moi 2 films 3 films et bazo mona danser pour nous critiquer ba ninga ba donc n'est seulement 3 bords on qui a dansé ce qu'on a potor que c'est le Jossi faire alobaki dans la simazonga moto. Cela veut dire quoi? Quand tu as un problème, il y a un moment télémananu 50 ans maintenant sagesse au tala et là on est dans le bateau dans sala et ça bien que ça m'a payé il faut raisonner tant yo lobby baise moi j'étais avec Ada dernier film de ça na dimanche na il était malade aya kutu pona ngaka kalokola ngana yaki na tongo dimanche na travailler donc yaye malamoko tango yiki dia silisi ne Ada ya kwa ya te na la aza malade il est venu la façon à Yambelinga et au sentir que ça fait bien la vie na moni poids to solo mais à s'allonger na divan bien qu'on riait toujours mon mais il était et puis tant qu'on a libéré un transport normalement à terminé il était malade donc quelqu'un qui dit qu'il est malade donc avant de publier ou n'importe quoi dans la télévision il faut talayer est-ce qu'il est malade ou pas ne faut pas être ne faut pas faire la foutaise il y a on dans la télévision parce que ça baisse mais ce qui est ça baisse je peux bétailler yo nous sommes là matoliste tout tous les matoliste to benga rapoto to kosili maman za malade mais maman non malade te to na bandeko mingi ba kosa ke mwana za malade mais nzambe pas sunga bana mpe ba daya pe nous to za ba témoin to ba témoin ba to mama mbele okosi la ka mwana na yo mwana nga malade botini la nga kisi mwana nga obengi na Londres obengi na France obengi na soki wapi nzamba kosunga mwana wana pa kufa ya solo pesa ya solo voilà donc to za ba matoliste biso nyonso donc et loko ba petit loko sala eza bien te Ada aza malade c'est vrai eza makamba poisson aza na hôpital bazo pese traitement o bazo la ba benda ba tia sonde ba benda ba sali ba biloko na nyonso donc ne faut pas être les premiers ya ba bêtise n'importe quoi soki na nomoni pe mutu wana te so za ke ennemi na ye yebani sikoyo vous voyez quand tu parles de bêtises na mutu na profiter Ada ne va pas mourir moi je déclare Ada ne va pas mourir. Et ça poisson, c'est une maladie et il y a pas longo lango ici. Mais yo moto lui ba bêtise wana, il va que Ada ko telema et tokokuta na nanzela un jour. On a 2 films au sali, 2 films yo petit to yeka pas même 3 mois na mais tara ba bêtise. Bon so sali 5 ans. Ba 40 ans de biso ko sani. O ko mamukile mais Zamba akutana na bino obolobi pona bandinga na so ba artiste ole mutali bandal ba mais yo artiste ozo bande uno ya bête et pourtant la malade so mais Zamba akutana na bino na musalo poni e ko yeba na kaka na pokwa rendez-vous na kitata merci ba pena ba ndoki ngaba na lobi ko ba ndoki po ba mitama be oh attendez est-ce que Ada na raisi wana baba zoba bola kisanga émission ni Ada na raisi basala pona ko singa mbongo mais tala na ebiti je sais pas comment est-ce que les gens réfléchissent ata bino moko parce que ba ça la besoin par rapport à nini par rapport à na poste batindi la bango mbongo tout pour rapport à succès pour succès ba na ngo déjà ba ça na kata succès na bango si on a posé un mbongo ba ça na ba connaissance na bango na poto ba na ba fine na bango na poto ba ko singa bango na privé ba ko na ngo bongo te. Et puis, na ndenge na yebeli Ada na raisi ba roza wa kizengi tina po wana te ba na kosala buzz na leur place bongo o eza poison obi combien de personnes la lobi combien de personnes a porté le lo ba o sambela pona Ada parce que Ada wa ba téléphone non te je comprends parce qu'elle est malade ngai zana ba ba benga ngai ba o sambela pona Ada ezana ba tutu ba so lela pona Ada siko ba yoka ke no ba o sala buzz poni bo nimbo picture ba crise na poto boy ko ba ndeko na biso ko ya to ba to lingani te vraiment to lingani te Ada zo bela gravement bimo baka osala buzz ba tutu ba baka osala buzz ata mutu moko takuta na Ada ata mutu moko ta bengi Ada ata mutu moko ta ketala Ada so ba ngena ngota la Ada ba ngena kuta na Ada ba ngaba ba baolo ba na te bino ndo bona posa osala buzz na sima kombo ya raisi na Ada eza bino po bozana no pesa na succès te
Vous avez un succès, c'est bon, vous dites, parce que l'actualité, c'est un poison. Vous avez une émission, vous remarquez, bino. Or, vous foutez. Par contre, vous pouvez faire une canne. Parce qu'il y a un ninga et c'est comme si on a bino. De cela, c'est une place poison, on peut dire un outil. Comment tu sais que tu vas empoisonner, on va bino, on va le cas. Bon, le bateau, et ça peut, c'est bino, on va empoisonner, bah, alors, tout le monde, bon, tout le monde, on va empoisonner, bah, on va mettre à ma baie. Moi, je ma bé ma kasi. Le nom c'est que Ada na koufi. Car bino bocha ba minokona na internet. Bo na sa buzz. Bino ba ko mona bino bo lela na morgue. Ni bo mesena ko lela. Bino bo mona bo kritika Ada na nécropole. Si ko kuna bo sa interview bo bani. Oh, arrêtons de dire ça. Ce sont des bêtises inutiles. Arrêtons ça quand même. Hein? Tolinganité vraiment tolinganité. Toi mi te ma bébé na biso na biso. Moi, mon gars, c'est que besoin de t'empoisonner, bah, Ada, tu as besoin de ta tête, et ça, sur Oto Yokata alors. Et ça, sur Oto Yokata. Tu sais, sur Oto Yokata, bon, mais tu as ma bé ma casse. Au bon, attention, tu vas le faire pour une émission. Ada, ça, l'émission, il y a mon pour empoisonner. Raïs, ça, l'émission, il y a mon pour empoisonner. Pour le bande de Ada, bah, l'équipe, c'est ça, l'émission. Bilo, ouais, la bonne, on sait, bon, bande de Ada. Bon, famille, naïe. Bon, si pas ça, ma casse, bah, bon, on va gagner, et ça buzz, pour Annie. Yo quand tu m'en vas voir Ada va repasser on a poche ça tu vois Ada tu vas tenir Ada tu peux ça baisse va tu on a poche na yo bon tu on a poche na yo tiens bando qui ba jaloux ba sans cœur ba criminel ba t'as là là nous poser question monsieur il y a de preuves nana ça na preuve que nana ngazalaki tant malikan wa Ada chaque poison c'est que il y a pas ça complice alors. Si on a dit que il y a un master dans poison, il y a le but. Ce qui est complice, il y a une preuve qui m'a dit Adam Baché. Il y a une preuve. Ada a lobby, a lobby qui a interviewé Adam Munosto à l'Andakiango. A lobby qui a regardé à Zongo, Nabilo Kakulia. Ce qui a été un tournage ou pas naïveté, mais bâti à Zongo, Nabilo Kakulia. Bilo Kakoli est cause à un tournage, Bilo Kakoli est cause à la camarade même à l'Ambaki, Bilo Kakoli est cause à la moitié naïve à l'Ambaki. Mais ça m'a mêlé. Oh, c'est important et c'est essentiel. Les amis, maintenant, Ada a été empoisonné, point barre. Tout le cas solution, comment est-ce que tu as ça la pour de poisonner les antibiotiques, tu as pour ça la tête. Tu le lis trop. Toleli trop. Ngana na maya miss ngana nolela kana sei. Ya vie normal bono rolela na ngate na zanga na maya miss rolela artiste mo rote. Oh. Na maya miss ngesi na kolela ba artiste mo so mamba famille nga kufi na rolela ndeni. Muta empoisonné Ada ba tiba. Oh nani kinye. Nous on n'est pas là. Et où t'as nani Nzambe yemo ka yebindeni a son chargé na muto salati. On n'est pas des dieux. Ada peut à se supposer. Vous comprenez? À se supposer. C'est-à-dire que non, au lieu de l'élo, directement à une réaction. On allait vite comprendre que nos bilors à l'IAKI n'est qu'un lambaki. Le rôle est aussi moi et belé. À se supposer na ekaka. Mais bis toza kunati. Eza la ba comédien. Eza la makangu na bango. Eza la famille. Eza la ba quartier. Eza la ba fan. Tout ça là écoyé wanaka un jour parce que Nzambe a mona kasika biso ba tomona kate mais bino de botika ko sala ba émission on ça direct Ada ça que ça besoin on va payer la ça on direct Ada boti bon la ça direct ba Ada o ba sali na ba raïs ba sali que ça buzz ah mo bali mbinga lo raïs so le la misima mise na plateau boma et bela me mise so bingisa mo mbali kitoko bongo nana ko talela liboso mo sitata mo sa boye aya ko lela bino na télévision pour ça la buzz pour la combien hein que tu vas quand dire nini tu vas voir autre bon voilà ko ba gana ba théâtre qui se sent piquer connaît l'affaire et je sens ma casse ta ba théâtre pour ani pour na mon théâtre swingate pour bien ça ngate mais na lo ba kaka so bino so so bino ala ba théâtre ba poser pour na nini et je so bino pour nini nati nga kuto nena lo balanga bo ateta le mission ngo siliki o kenanga tika mo te po fona na simsa ngo yote oyoki dongo na lia kana simsa rezan ma fana ngo na bongo na yote e lamba na ngeza kana saki na yote nga bo composer nga te bo bete nga pat d'éléphant de makolo e sota na za mille esprit oyoki o luka na butu na moyo o zanga te tango yo zo luka nga pra ngo loka o zanga te oyoki bo tika tumtema bebo o sana za mutema be makasi. J'aurais bien préféré que tu me soutiennes ça la émission. Bah t'as pas ça la émission qu'on va que non t'as la salle buzz. Mais biso na biso, famille soi-disant, mon cul ouais. Bon la gagnante toza famille. Oh, Ada zo souffrir pour bino mo bota la émission, mon ami sur Ada dans ça l'émission. Au moins que pour na changer. Hein? Bon bah que ça buzz, bon on a besoin on t'a sur comment bien déjà buzz.
n'importe quoi. Et la tata de la maman, ça m'a dit on s'attend l'émission à la lobby, ça n'est pas c'est talié. Ah papa n'a maman n'a qui n'a famille n'a d'ailleurs on a dit toi ma famille d'ailleurs tu coûtes de ça nous salam tu t'as qu'un ndege na yi. Pour ça ma qui ndeko, ndeko go ça ba émission na té. Na atanga na comment mutu na tata na émission puis ça na kanda pamba. Ils sont eux. Na pas raison na ni na pas raison na ni na kanda. Na confesse mutu té. Oh. Au moins il n'a pas de ça va dire 78 minutes. On va faire ça va 40 à mutu. Bonita ma bé ma casse, bonita ma bé ba sans cœur, ba hypocrite. La loto c'est émission non non. En tout cas, ils ont vraiment passé. Ils ont vraiment passé na bateau bazui courage qui ko ça l'émission pour que le ma bé pour na ndeko na bino. Que soit ça ngona, il faut ça ma poison la légèreté hein. Et poison. Avant dina ekaka. Raisto ada bafai na wabika to créer lo moko boye pour une poto sa base bana succès makasi o batika la tam commenter ko sela ngo base batika tam commenter ko leka na télévision pour ba senga mutu mbongo ano 15 jours na lokana na bangoti na yete se basala be mission mais o nga na yebi yango na oloba ano 15 jours nga na ke na tournage ada designer ada kuto ndo linga même pas ko lobango. Nebi ade ngoni na moni miso ade zaki bien te na poni ze bien te to zaki na omari na sifa na tournage tout ni ada ni ona opela nga bozo bela nini miso échanger couleur sans que ada bete la ngali solo ngabi miso za lokwa moi vert pour na okito côté na on se peut na moni sta miso ne côté za ni ada mama omari kalobi bino boyebi te ke ada ninga za poison ngabi ada ona poison ba panzanga maklesi sanga na pour tourner ngabi ada tika ba aventure ona poison ada kuta sikika bimena na osaka traitement ba pitina za na poison ni kutu kolobate boye ada banji ko expliquer biso to kokate sifa témoin sifa bina na zo traiter ba lukela ngo ba traitement par ci par là so monique o banda ki wana réaction na ngo monique estimba te il faut ko changer to tourner to bi est-ce que depuis bandi traitement no ba sa beaucoup est-ce que oso sandi to l'équilibre ada bi na mo na réaction mon côté na keta hôpital na keta ni na mo na réaction mon côté na bite na sa nini c'est bi oza muto ebi ka sun asalaka bo pesa ngana bo edenga bo lakisa ngai na mo ko témoin sifa to kata tournage sifa ba memani le quoi sifa grande terre na ye mobali na ya bela kango ba poisonna kaende bazaki na nguba moko bo soki na nini bakikuluka na supermarché to kata tournage ada na sifa ki na mutuka ba mabino wolo makambo bo monyango te la santé n'a pas de prix hein. Donc il y a d'autres pas adande pour la biso. So il y a théâtre pour qu'on déteste ka batu ko ba n'importe quoi la télévision ko fout ba compte à rendre na nino na ba internet ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bino de boba ya buzoba parce que adana leki na bino ande ko na bino ezwa bino. Est-ce que on boko kango? So que zwa kibino, toi ndeko na yo moko akoyi na likambo, moko leka na télévision ba base. Et après on mona ada no sekisi, mais c'est que bino ba suspect. C'est que ma ada le baiser solo et entourage tout lingana ko ezanini et sabino sengo et sabino bien le on bande ko na so ba problème bozo bela et sabino bien tozo perdre ba grand et sabino bien non eza malam pinga bato ba sala émission contre Adana Raïs na bibo abandoki boza bandoki kindoki laksaka te mutu fabi na butu comportement et puis un acte bosali et là c'est que ça bino ne botin ada poison parce que koloba kolika na télévision pourquoi ko benga ada na pembeni est-ce que bokita la ada est-ce que mo ndeta ada ngo ndenga sabota ta couleur a miso mona mbala batu pour Raïs na kuta na te na kuta ni ada mo mona ta couleur a miso na ye si na moni ada na olela non si na moni ada na olela tozala batu ko tozala batu ta kutu nzamba osepela na acte bosalite eza kitoko te nga mutu nyonso aleki na télévision pona ko contredire o eza malade ada azando ke pi aza complice na bato basaleli bino ngoleka bolo baka osa base est-ce que kenda kotala et le bina ata cardo so kenda kotala na ndako ne boye beta de santé na boye bina so boye bita ko ada ko ada le kamna so beta ke matolo apesa abino mo mbala bato akanga motema te ada kanga motema te te totika sembla quelque chose bino moyen keza mabe luka moninga na pembeni bengai mon cher bobe pourquoi bolinga ka ko futa ba compte à rendre na internet ce qui mutu mo benga ke boleka na tindelo quelque chose pour le mabande ko non ce n'est pas bien hein de kuna ko sa mabe ni ngai car doza ko sa nga mabe pourquoi pas la benga na téléphone pourquoi la futa ka compte à rendre na YouTube pourquoi pas na samsa ndeko nanga après le ba moni biso na car dozo to seki non tout si ça marche entre nous
nga bato baleki po asala ada émission bana ba problème na ada baleki ngo pour ka ba diminuer muninga baleki pa bebisa réputation muninga réputation mutu basombaka te ada ana famille na ye ana bandeko ne bana pasi ya ndeko na bango pour mutu acheli aoyeba na pete basutso ka ndezo loba maka kingani bachela ke bato bo presque pesa na muti tout ça mais nzambe to ko te ba prier parce que ndeko na biso to bondela nzambe abikisa eli boso dans nos vie santé am ndeko na biso nga bien lelo Barcelone biso ba preuve ba image ne ada basandi se ba makila mwindu wana non pardon wabandoki basa kotika likamote faut comment on tina suka kotika ngote trop c'est tout entre nous non boningwezate papa merci. Bonjour Lalou. Ouais, bonjour maman nanga Naomi Barcelone. Babi, bonjour na bandeko tout otala biso na Naomi Barcelone TV. Ya boss na biso RK Muchanga puis Barcelone. Et le lot on a commentaire mingi vraiment ya osala ki. Oto na mawa. Tout ça vraiment na mawa makasi surtout biso artiste et comédien. Et tu dis biso ni tout bien à faire poison ya bandeko na biso adana raïs. Na place to réfléchir, tu dois tant réfléchir pour na bandeko ni ndoko sala pour na bandeko. Et biso morceau de zawana pour na otakine bango. Et bandeko na biso ba comédien. Ba o tout boye bosali makambo wana. Ba o tout boye bosali interview wana. Boye ba yango makila moto na makala moto na mutu na bino. Poni okoma tina niveau wana. Ada ndeko na yo. Tolo bana théâtre tout ça là déjà famille. So moni ndeko na mabe. Mais benga ye. Benga bo traitango na ninga na bino balé. Oye na TV exposer moninga pourquoi? Parce que y a base. Bon tout le monde ndebo bi que ça base. Est-ce que base en tali bino? Bino le bosa na ba base na bino kuna. Na lo ba na bino. Bino sala ba viku da mabe bele kuna bosala obiso to yebi ngala lune na na yebi. Tu na na otale ba vi na bino moko. Bon c'est pela na mote. Hein? Vous croyez que bana mibala ya mikolo bongo, ya minene bongo, bazwa tana bango ba lela na TV pour le lomo ba okosa. Raisa zangini. Ada zangini. Ba vivra bien. Ba ça bien. Et puis ada na ebi orobika, muta kobanga ku de lo rote na ba dans l'émission. Orobika, Raïs orobika. Et c'est le moment yango yo ada yeba ba nani opoza na bango. Omoni, bato yo kabela ba mbongo. Bato yo komisa soit disant bandeko na bino. Tala lelo. Ka bango wana basali click moko boye ya koloba mabe pona bino. Ke bokosa. C'est le moment yango yeba ba nani baza yo, ba nani baza yo te. D'abord ozomona ba image ezoleka. Ba nani oyo faut comprendre que baza yo. Et puis bandeko na nga surtout biso ka bana changu. Ngala lu ona lo bana bino na amona changu. Raisa amona changu. Ndeko na biso Raisa. Et puis bana changu suba siliki. Bana changu baza ya silika propos ya makambo ba comédien wana balobaki. Bondi melanga makambo bino bolobaki pona ndeko na bango Rais bana changu bakaneli bino. Bakaneli bino parce que bino ndembo empoisonné bango. Pour nga se nebi ndeko na ngam dazobela. Te bino bo sakane nga na mona poison ba vie de loin. Nga na mona vie de loin asanza poison et puis na ministre vie de la konda. Sikoy. Passe bongo ya ndeko, fait comme c'est mon na bino. Hein, aussi ben temps c'est peu vidéo, ça li direct. Ah, yon ba Barcelone les cané bino. Yon Barcelone les kina bino. Oui, pour mais oui, si photo lo bango. Pourquoi ka mutu moko be ngambo bandeko ba zo passa baninga. Et pourtant bo liaka bomela kapi. Oya kana bino mo beta masolongo. Tu dois kina ba Raïs, tu dois kina ba Ada, na matonge, ba so ba casier. Na ba carré club. Siko lelo kwa beli. Ndenge ngoma ni baku pona yo. L'air ya non masanga no peksa de poani. Dium dans no melango. Pour le sol ba ba sal ba vie bien té. Ba na tata mukolo o ba pesio makambu. Allez ozui petan o leka. Ba sal ba vie na bango bien tata musi bien té. Eh. Faut le ba bena bongo. Par contre so bibi no ba fanatique ba ebino. Ba fanatique ba ebino so sala ki bongo pona organiser base. Bondi melanga bandeko eza base té. Ba fanatique ne ba ebino. Pour fanatique ada a olinga yo ka bongo te. Bobo ma acteur préféré na ye. Be fanatique a Raïs. Donc botika bo sali mabe makasi. Et ada ilunga na Raïs nzambe na lola a big sabino bobanga eloko te. Biso na Naomi Barcelone toza derrière bino. To planter dans barrage am dans les quartiers.
oh nyonso yo lukasa la mbilinga mito kangai to kanga parce que biso do soutenir bino à 100% place yango yo ba ki nani ndeko no bomoni hein na moi je moni na moi lo ka mukie o nzamba linga ki po oyeba ba nani balinga bino ba nani balinga bino te ils a passé hein ils a passé pour se gâter maman pour se gâter ils a maman passe to yo kana mutema ba biso ba lalu bomona biso ka ba ki yendiki bomona biso ka ba bulu mais tout ça ba tout to kana mitema to ba tout to kana mitema c'est que bino moteli wa raïs poison parce que comment ngande kunanga oui passe aux familles ya adana raïs ba omona ce qu'on se bataille na table monde que oui ah ba comédien balobi bongo ke ba kosi so pour na bino famille na ba traiter bino de pour le bon ngo film sa musala batu o se bino ba malere ba mandia batu ba mandia te batu ba mandia te oh non et ça mabe do bandeko to ezaika juste conseil pour na bandeko et puis passe au biso do mona et raïs na ada boza na bino calme nzambe na lola asunga bino à travers ma bonne déligo biso bandeko na bino tozo sala le quoi déjà ba makila ba bende bimi et puis déjà traitement le réseau kota ndimelanga nzamba osunga bi fanatique olinga ada ilunga to beta cete na olinga raïs bo continuer olinga bo ba bandeko na bino ba o ba suta na bango ba buki mabolongo na bango na se pona bondela pona bandeko wana en tout cas bo continuer bo sala ngo nzambe na lo récompenser bino